tantôt sur la chombo et singabi aux amomba le garçon à tout longo dans l'hôtel ça l'orchestre et ça mal besoin le bon à TV muta yebisa ngabi ça l'orchestre ils avaient un Arigan C4 mais il est parmi bateau on a déjà tant on a longo on a muta somo muta yambo donc muta somo Arigan C4 asangabi déjà le longo déjà yebi ça l'orchestre manzem na ye pena na ye mais inde manzem ma presse pour na yemba te fera yemo ko sanga ko yemba ka manzem na ngate on a tiki soit à komelinga on a moni communiqué mon officiel ba lobi mutu na salongo yemba manzembu ya Fabregas tenga na yemba kaka. Voilà, chers amis internautes des Beaux-Arts TV, n'oubliez que vous avez branché ce côté pour nous l'émission. Il y a la page des stars qui se présente par votre humble présentatrice Grace Mako, autrement appelée la bouche électrique de la presse congolaise. Kinshasa Bandalungwa, Natambola Pambati. Bino moboe biso na tamboli ce qui na na lisolo na lukela bino bato ka bolinga nde botinda nga et aujourd'hui na espace kinga kati na mbela bino acoustique d'Izamat. Artistes et musiciens, les leaders de Israël Musique. Donc, on a vu que c'est énormément plaisir. Avant d'abord, on a présenté Bino, invité là, j'ai dit bon début de la semaine à le numéro 1 des Beaux-Arts TV, celui qu'on appelle comme ça, Papi Kelly, bon séjour à Kinshasa. Un grand merci à mon équipe technique. Donc, merci à Jires qui l'ont au bras d'or derrière la caméra pour l'image. Un grand merci à toi, Hilaire Clark, les serpents. Un grand merci à Grace Parker, Babon Gerson. Là, c'est mon équipe technique. Je suis déjà avec mon invité. Bonne année, leader. Bonne année. Merveilleux sur Grace. Par respect, nous allons à l'inette, pour le respect, nous avons bateau brut à la bicho. Boni orchestre, boni boulot et kendeni. Orchestre c'est bon, ça va. Israël Musique. Tout kendeni ça m'a bagarre même ambition. Mais dernièrement tout bando bien on Fatara Musique et maintenant Israël Musique. Pourquoi? Non, Fatara c'est qui est le bas victoire. Oui. Israël ou bika peuple israélite. Tu préférais Israël Musique. Échanger le soutien. Ouais, échanger. Israël Musique, ça va échanger dedans. Israël déjà, Israël Musique, c'est bon. D'habitude, on a yambi musicien, muto ayemba, quoi c'est pel sabat, on a linga. To bande émission la biso par la musique. Na ibito ko sa ilo moko no c'est pel. Tu vas la biso. Zambe poussali wana moi comme pembeni Pona se moi inozo retrouver bonheur te Na pesa linga Na pakaswa tapongi ya mamba gausho Zarambe poussali wana moi comme pembeni Pona se moi inozo retrouver bonheur te C'est ça ça la vérité Château de bonheur de vie de pomme de guingaï Et comme l'île la forêt c'est l'ensemble Mais de comme molai canapé anaconda Est-ce que l'absence de vie nous t'aide Magogezwa tambungi ya bamba gaucho L'ensemble nangayo Moi filme dumba oh la padrona la barona oh maman Mapotala modema burgozole lisanonga lisusu David Mokaya magirangunye Merida bere morabo mobe yanga wanizali Ata kutu motoyo Asunga gali moto Segada tipo limbo Suseko sila anju Bongo babasi nanga yoyo Bongo kolela ya David Utete Mami senanga Ezobi makaga Odogogola zede bebe Odozo yemba zanga Kustike diza macheme Moto yemba Odo yemba Chendela Fabrice Francine Mikoko
diogrese nakokana na bongo allez Simbaye. Ok, merci beaucoup Nabi, que chanson ça a énormément plaisir à Viron Nzambe Kumu Africa, autrement dit artiste a plusieurs styles, Azana pour la décoration intérieure et extérieure. Bisous, un grand merci à toi, celle qu'on appelle comme ça Zoa Opindi, dans la France précisément la Milouz, ainsi qu'à Eric et Sunda Eric, donc bon début de la semaine à toi, acoustique disent à match, batal biso, monde déjà il mange à Villanova. Na ebité c'est ma toute première fois na recevoir yo na la palette des stars. Maintenant bato ba otala biso ba linga ba yeba acoustique Villanova mbala moko Israël musique ba linga ba comprendre qui est acoustique disent à match azo sala nini actuellement. Acoustique garçon, c'est un garçon ex de Villanova, voilà, et puis aujourd'hui membre de la carte Israël musique. Donc voilà. Leader. Je fais leader ezalaka so ça lead. Surtout temi bout. Soit appelé sur lead dans un boss comme leader. Encadreur, patron, peut-être. Il y a groupe, il y a entreprise. Voilà. Et puis, tout est que Bimisa, Nzembonabiso, il y a Kitenda. Tant que ça, na Fatara musique. Voilà, et puis, si tu as Bimisa, nous sommes à Dubaï. Donc, à Dubaï, il y a un titre quand tu tires, il y a album Israël. Pourquoi on parle d'abord de Kitenda et puis au sauté maman bolinga Dubaï na mono linga ngotro. Non, eza que Kitenda eza que moni na ba mona cortège à président de la République. Eza na ba montant mo le kaliboso. Et ko le kabopité que za président leki kaka. Ba so leki. C'est-à-dire yem tabenga na sima. Dans nzela ndenge zawa fo boya nzela sayo boko tani na éclaireur. Et puis les ana jeep mo ilanda na sima. Jeep wana et on est venu à ce qui est la caméra, la mamuniose. Tu bien on peut jeep abonné. La cortège à président de la République. Jeep à Liboso. Qu'est-ce que vous voulez à Dubaï? Après on est à la peut-être au monde maman président. Soit tout le monde jeep nous sous après président. Parce que le président déjà album la mission Israël. Dans ton éclaireur à l'équipe premier jeep il y a un tout ça non. Après bon à Dubaï tu peux me s'assurer Nzembote. Pourquoi vous préférez le titre Nzembonisara toujours bon à Dubaï, trop de déceptions, n'a habité. Moi basi bazo chida trop. Bon, ils ont un concept ils ont ndenge to komela Nzembo ndenge na komela kiango. Ils ont la réalité où ils ont actuellement na elikana mokili. Si tu peux biso na bakine. Moni na roza na moi na $2000 nanga na zana yo to vivre. Pour na ngana yebike 2000 wana to zana ba locataire pe. Ceux qui te débrouillent, attaque tout ça, ceux qui te débrouillent na kin, to ballon on bien bien et quoi ça la paix beauté. Parce que bino la jeune fille bozalaka Monica rabo bon envie rapper trop ba master. Premier se poser à ma casse c'est ça. Biso to yembela basi. To yembela bino. Normalement pour musique na souhaité comme ça la plus fille ceux qui va bo snapper bo ça va ni mais ça na ba be mususu to mona pas na bino. To koka ko yemba ngote. Pour au banc ba fille ba snapper te ba linga Nzembo te. Mais si on peut si conseil ba fille peut ba ko changer. Naza victime ya petite sœur na mo wa benga singa vieux te ki biso boendene. Ah yes. Abi ayi singa na vieux te ki biso boendene ngai na sala vidéo mais na sa te bomi cop. Na te sali mabe to ko ma ba shida te bika kasi maman expliquer. À deux fois eza makamo boye et commis eza réalité. Amoni penza que non te il faut na to changer. So bino fille voilà bon avec $2000 au bosan qu'il faut ça passeport au bosan qu'il faut ça il faut un visa billet na carte séjour marchandise billet aller retour na $2000 bah agence de voyage comment on est belle avec ces temps on préféré OK kuna vivre la réalité ambiance là tout évidemment zonga exact bongo père na kino ka biso banoko na débrouiller moi dimi comment linga mbala batu kuna a oza mama bana kuna commission shida d'abord à Dubaï et ceux qui na Dubaï. Pourquoi tu es Dubaï? Parce que ça la plupart des filles na biso na kin bazo préféré au Kenya. Actuellement ils yango. Et on monte les plus on met to chepe bolingwa Chine, to chepe bolingwa Grèce, bolingwa Turquie. Izmir pesa na ona kati. Comprendre? Mama bala mso sala mawana sami ka wana ikufi pe wana. Merci beaucoup, ça la plaisir na bateau ba otala biso ba yo ka bolingwa Dubaï. Donc voilà.
azalaka mère pale na buzoba yo moko mikomisa shida ozalaki mama bana na buzoba yo moko mikomisi jenda bolingwa Dubai esukaka na Dubai bolingwa Dubai bolingwa ya Chine bolingwa esukaka sena bolingwa ya Grèce esukaka sena Grèce GG tango fort ya maman Joëla Chabani Gédéon Denis Tamutu Pasi nazalaki na mwasi nanga tozalaki na biso calme natielaki baprovision azwaka argent de poche kasi akomi kolula libanda konvie bamasta na ye akomi kolula kabelo akomi kolula mituka akomi kolula voyage apréféré ne Dubai na permettre ye nalobi kende Dubai akoma kuna na Dubai mbongo ba séjour esili ye premier jour alali na boîte deuxième jour alali na boîte troisième jour ekomi compliqué ekomi ya ba pourtant ozalaki na mama bana na buzoba yo moko mikomisi shida jeje tango formera mikomisi na jenda bolingwa Dubai tango alali libanda ekomaki ya kobenga bamasta bamonaka te bamoni mera pale na tonton mosusu tontongo Mike Mandeke bakangi ye bafoto batindeli noko na kine atali foto amoni geza mera pale atali foto natali bana jeje natali foto tangofo natali bano natali foto nasimbi mutu na leli balenga mbongwe balenga mbongwe balenga mbongwe jeje tangofo balenga mbongwe balenga mbongwe balenga mbongwe nakanizaki libala yenda spécial soko filme grese nzonga na mikozaki bolingo na botokala portalela tala lelo nga na koma na nga kodimela na déception mwana mwasi oyo nzambe mwasi nalingaki akomi shida mama bana na nga akomi jenda balenga mbongwe mama balenga mbongwe. Merci beaucoup, Acoustique d'Isamat. Merci beaucoup. Si je comprends bien, c'est que inspiration moya qui m'a amené te inspiration et à la podium. Tu vas na répétition, tu vas répéter na yolo une fois. Zéro rap tu imba boye et à nze moya ngana. Et côté na imbaka bolinga Dubai, suwa na Dubai, balenga mbongo ya kawana. Après na studio ndé tant on doit me sala on peut pas partir bien la sala na composer on peut dans studio tout ça les musiques non tout composer musique de tout ça là ça les musique après parce qu'on a vendu yemba on ça na improvisation parce que partir nze mona nze mbomo na lingaka nze par exemple nze mo aigle na lingaka et coïncide ce que maloba wana ils a vraiment na nze mbonde na interpréter qui kaka donc voilà c'est un peu ça. Acoustique d'Isamat. Est-ce que ça a été facile pour toi? Il y a aussi là, groupe, il y a un groupe d'accompagnement, orchestre. Groupe d'accompagnement, il y a un inos bina ba début par un groupe d'accompagnement, mais il y a comme un orchestre. On a expliqué bon. En fait, dans un moko, dans ça la basson dans la studio, soit dans la production, na benka ba na mai ba accompagner to beti, to kabuli mukie toliki. Les petites productions, vous en avez dans ma tête. On a qui n'a bon. Mais c'est que par rapport il y a bichou ils appellent orchestre. Les orchestres. Donc d'ici là, on a besoin de signer contrat. Pour un monde qui va travailler, bon on a besoin de travailler dans la ville, on va travailler puisqu'on va mettre tout en ordre. Avant tout, j'ai une question parce que orchestre ça demande beaucoup de choses, bon à transport. En barrep, il faut baser à la caca, c'est obligatoire, non? Parce que beaucoup préparer, beaucoup de studio, ça m'a comme qui est derrière toi? Moi-même, je suis en moi.
pour tout, en tout et partout. Moi-même. Et à part ça, il ne faut pas être un grand quand même. Il y a des gens qui soutenir Bisso, c'est belé. Beaucoup plus les femmes. David Loutete, beaucoup plus. Les femmes. Les femmes. Oui. Les femmes, oui. Mais les femmes, on va soutenir Bisso, et ceux qui sont des femmes, au moins, tu as une limite. Bon, ils ont des bébés, ils ont des dédicaces. Na linga kondo yembaka mais kotanga kombo na ngate basebele David Tete Baza, Francine Mikoko, Mélène Alia, de retour avec force. À boxer à Mesco, c'est bon. Et Fiston Itoukou, Yachik Fala Namatadi, les jeunes Kabongo, Bazé Belé Fabous Tchende la Roxal, Guilhem Bengo Pouvoir, Jano Bamba, Bazé Belé, Redi Black Image na Montréal, Loretta Mongali, de tout le temps, de tout le jour. Et Baza vraiment Belé, grâce à Binopé, et puis le bâti. Et Mibombi. C'est-à-dire que vous avez belé. C'est-à-dire que vous soutenir Abisso. Mais l'album Nangaï Israël, Elngaki, Nasalangon Nanungamoko, Nasalangon a commis vraiment la souka. Je connais qu'il y a des titres. Et si là qui nango, mais si là qui me saigne sous des titres. Des titres on a peine donc ata nini to bac na bac to bac c'est souté. Des titres on salango je crois semaine au non salango dans cet mon premier voyage na titre mo na yaba. On salango d'ici là tu travailler banzembongo après ce qui est sili ndenge na bimisi kitenda na bolinga Dubaï album ngam na bimisa ngote album na bimisa ngote il y aura vraiment quelqu'un ça grâce à bimisa ngo tito salara voilà tito salara conférence de presse puisque depuis na longo na sa conférence de presse teni point de presse na salate parce que tant qu'on a salango fona il accepte no bena l'accepte no mutuboy l'accepte no mutuboy. Je crois année au cas quand ça maman a son to l'axibino papa producteur soit maman productrice to l'axibino distributeur maman tout to l'axibino après to mais les albums moko ba to ta biso jour et bima ngamo na ndo boulé na tia sunze mo boulé lesko ba tinde nga pense que banze mutu na banze mona sala qui en quelque part na villa non na yoki album ngo est un peu moins bizarre et c'est un pena. Il faut plus d'énergie. L'énergie, on a pessi dans Nzembo. Et ça, l'énergie, il faut tout tient partout. La promotion, mon promotion, ça promotion Nzembo, moi, je vais pendant que je vais battre. Nous, quand je vais à Nzembo, après 1 mois, 2 mois, à c'est-à-dire que ça bon, peut-être ça n'a pas marché, peut-être que ça a marché, mais moi, je connais ce que je sais. Quand on a visionnaire Israël Musique, il y a une place nini, oh non, ça n'a pas marché. Que ce soit temps, ils ont. Mais pardon de tout le baba oyazala ebiki musala o et comme ça batu que n'avant pe boyo lukanga to ça l'émission a continuer ça musana ba pe ba lemba bomin ba kata nezana ngo normal biso pe to banda bongo na light music to zo to ke be na kuta to masa biso mo gandi to kuti na ngola to ki ba chanter to ra période moko mais to comme na loi na ya comme brancher biso batu ya ndeni niveau moi za photo bois quand même masa na biso. Et tout banane mais à celle qui chemin na mususu gandi na pesi mbote na vena bisolo mama ya kana ngo ba master belé tant to pe na Villa Nova hein ubika ande zalaki la lutte toujours continue biso to longwe na mususu matikali donc voilà sauf qu'il est vraiment pressé mais il est rapide mais ba titre en gros cité les biso sauf qu'il est rapide na rapide hein pour batunzo bana ngapinde pressé pressé arabien mais ce pose lent autant la makambo za mabenga na pressé maintenant vraiment rapide ya mon na baton belé dans salle pénal album mo ezana de 1 peut-être na 15 titres na intervalle to kutana ba covid-19 ebika olongo sika code peut-être ko uta libanda mais siko libanda ngo fonctionnement ezate obundi to epe susu boto bisi bolunga Dubaï ba couvre fait lisusu ba banda to bisi bolunga Dubaï donc concert ya la raté. Dato beta raté des gens qui artistes avant wa beti ndule ezate pour ni couvre fait moni ngana sala album na banzem na akuta na problème na zo ba tenzamba zo ngala nzambe zo la kisanga nini itenda kuna covid-19 to sala bolunga Dubaï na biswa couvre fait so production bon ga bandi bena 19h to gata ti ba ina to kati to ke boîte surtout beta ndeni c'est ça comprendre so na vendre bena na ngaya Israël. Mais il y a des boîtes de nuit et fonctionner moi.
moi ici quand on va moi bon biso to beta ba concert à week-end biso ba parents ba ka ba responsable père mo peut-être au petit boulot à 6 ça médite ça week-end à aussi ça 15h façon on a parlé à bonga ma rose attend peut-être 18h 18h tiens ça 21h couvre fête. Mais dans la situation on est quand même obligé de le faire. Tu es obligé de le faire ce qui est pesami tout ça là net tout ça na penza moi ebelé tout ça moi ebelé ceux qui affiche mati bandera le mati to leki na TV to lobby ya babongo ya ba 15h ti ba 21h tout ça on peut belé libanda ya capitale nan na ba province ya to na comme on dit bandimana ya bongo nan to risquer nan to ba na moi concert mo to bandi 15h puis voilà mais kuno bi ke li jambo ibima bon biso beto yebi nga chef début à la ndenge wana au monde venait que bato batonde belé bo beti ndule peut-être pe za na ka ndule donc voilà tout ça makambo za bien tout ça rapide makambo za bien et ne ma so loba tout marcher na bato baza présent être présent en tout physiquement spirituellement moralement oui voilà pour moral nous sommes mabe so zo raisonner anga nzambe mwana na ngali tala takite ça nous ça bien te tant que je réfléchis maman na répétition par exemple ça boulot bien te mutu moko azo réfléchir eloko wana te asa boulot bien so le mot ye mona karma tozwa na sa boulot bien nza yo loko be biso eza moral comprendre ni la to tala film mo boye ba se mo boye ya Hollywood je mo ba beta ba tout fort parce que ba se bele ba komuna ba zemi banini so to azo bunda amo vela mo si mo azo kota na zemi mnene ya boulot zemi longwa parce que télé mi en rêver adversaire ce quoi monique Dieu azo rêver profiter ya toki Apoli. D'habitude on entend à la TV. Tout le monde Apoli pour aller distrait. Donc voilà, il faut rebika. Question il y a ba chers internautes de Beaux-Arts TV babi nangana tuna yo. Acoustique qui disent à match à sur na Villanova. Pourquoi production na yo ya Congo central au préféré de musique ya Villanova na qui tira pays vie donc il y a papa na biso ouais quoi on est à répétition on est à répétition puis ça qui demande d'engater on est à qui répétition et les répétitions j'ai dit to répéter j'ai dit les initiatives il y a ba master moboé et puis pendant temps tu vas seulement depuis et ba bisenga le quoi si c'est là Dubaï na biso bientôt intégralité ya album pour en être au groupe, nous avons la répétition, la concerter. La répétition, nous avons interprété. Parce que dans des petits bon, ils apprennent, vous proposez. Les masters, bon, pour un fanatique de la culture pays. Au moins, quand vous avez maison, il y a un BCBG. Nous avons un fanatique, bonjour, messieurs, bonjour, messieurs. Nous avons un fanatique de la culture pays. So, moi, ça m'a appelé ça qui débat de la culture pays. Bon, dans tel pays, nous avons un villageois. So, culture pays via mon là c'est bon vous accepter tout ça culture pays vina Villanova peut-être j'ai dit on a mususu ya ceux qui tout ça et nous avons appelé sur ma casse peut-être au monde avec rose à la soit et acoustique chante Materazzi Gisclar soit Migler et Bina filé soit BCBG maison mère fallait pour pas te faire la truc nango de et ça la paix qui na cola une question consciemment au micro saté peut-être au coco sabiso bato tala yo est-ce qu'il y a acoustique qui disent en match à longue Villanova na nenga mabe parce que à partir affiche à répétition il y a des villageois ba poser kinga ba quelques questions sur ça nenga mabe zande bon na ndenge mo boke yeka ndende so ndeni président so nenga mabe so andi question to là so bato bana mokili ba 100 50 baby qui dans nenga mabe non à 60 70 bakolo ba keza ndenge mabe peut-être 30 baby keza ndenge wana te parce que eza na mutu moko ayibika keza ndenge mabe te mutasala ki po bato ba acoustique maestro Fabregas na yibika priya to so pena vande ayeba pena ke te malgré oyo soki disent alonga keza ki pona oyo na oyo malgré oyo c'est qu'il y avait de mes attentes oyo wana te mes attentes déjà ezala te mes attentes danani contre papa na mwana journée jour maestro Fabregas kolongola jour à voyager ba okende Côte d'Ivoire eza na répétition to vanda mo to vanda to vandi bolengi na matapalo na kiyemba esinga bisi to vandi na biso ba yemba kuna wanda na uto kolonga chef to vandi boy to coopérer fort
après répétition wana réunion mo ezalaka wana maintenant tovanda na bisanga déjà biki nazoka mambo ebele boye mais yo voyager te ayebisanga nga bana préparer nga bote mbena bozo meme oyebi nde tozala nzambe na nga bayebisa ngai na voyager te et puis makambo ezoleka na podium wana kanga nayebiki makambo eza ngai comprendre bavictime abord wana eza nga na petite ya na biso merveille tika yango moto esala mpena biso tozala fort en esprit comprendre tozala mpena fort eza biloko wana na babetaka biso biloko na podium moto mosu akozwa ne problème ya na problème te bakogere epa cg mais soki kaka eza nga nasala erreur to merveille tika biso na bule ndeti présent onyokola biso neti alingi biso te alors c'était une façon ya kokomisa biso nde bastar et puis heureusement biso tozalaki kaka tona tenir ka bon batozwi bapunition modèle nyonso nga punition nazwi nazala suspendu une fois mais punition moko moralement quoi c'est-à-dire moi mpena ke motu eza yo te ovandi mpena biso obiki sikoyo nokomi libre comprendre donc mes attentes déjà ezalaki déjà te et puis après voyage yango akabelanga lar peut-être bato bavoyageur azwa yango te nayebi ke ndenge nini simba na kabelinga après répétition na kabelinga lar afaki azonga parler na ntongo bavoyage bake na ye avoyage ake Côte d'Ivoire biso totikali to répété équipe mo etikali équipe Côte d'Ivoire nga na tikali comprendre c'est-à-dire na retour na bango nde ntango bazongi nga alongwe et sur ça yango esala fatara musique te ntango alongwa nasalaka orchestre te ntango nalongwaka nasalaka mpenza orchestre te navandaka kaka navai nanga ba une semaine mpe navandaka mpenza ba une semaine mais bato bande koya nde shenga na pale baye naoyembayemba banzemu nanga oyemba banzemu nanga donc ndako eyindi mabe epuis nayaki obela après nde navandi mpena nalingi boule na vie na ngai C4 rigen pourtant nalongwa nazalaka sheye na pale tant toswa na tshombo ayesinga bi oza mwa mobali oza garçon atolongo oza na eloko te tosala orchestre eza mbala liboso na bango na tv moto ayebisanga bi sala orchestre eza vie na ngai rigen C4 mais il est parmi bateau on a déjà ntango na longo wana moto asomo moto ayambo donc moto asomo rigen C4 asinga bi déjà longo ba déjà bayebi sala orchestre est-ce que ça l'orchestre bana mai baye nde to continuer idéologie on a plus question nanga outi et ça par rapport ya affiche na autant na tango na statut pourquoi a préféré Mbavila Nova na pesi permission et ça me tape permission na ebise avant ya bagaza villageois nga na eba non ke to sala po ya za villageois et puis c'est réponse bon problème ma beza peut-être son a commis acoustique chante Fabregas hein peut-être retourna yo longa na orchestre ya père na biso na peu permission ba Fabregas Villa Nova mtako pexanga ataku na za to na longa po vie to Villa Nova même anzema nani na anzema materazi banzema bina filé ya buchu nzema merveille nzembo ya yama nzembo akona nzembo ndi babenga baisanga koyema nzembo na ngate po Villa Nova yangwana nzembo ya maestro Fabregas atina Villa Nova ba ni reste zalewa mutumo ba ni Lucas na nzembo Jonathan moi yesanga koyema nzembo Jonathan te takutu mais ya Fabre poko yema na nzembo na ye ya epena na ye mais nde nzembo praise pour na yemba te fora yemo ko epsanga ko yemba kala nzembo na ngate wana na tiki soit à komelinga on a moni communiqué mon officiel ba lobi mutu na salonga yemba banzembo ya Fabregas te ngana yemba kaka jusqu'à ce que na mopena ke mettre lobi ko yemba banzembo na ngate wana na yembite mutu lobi nete na yemba makasi ata pe kuta komenga na yemba kaka. Merci beaucoup Nabi qui réponse et ça lui plaisir énormément à Adonis Mapou Yanzamba Mola Babi Bandan Bokanayo toza kamusala comme il faut. Acoustique dit ça master mon abatu baza ko évoluer obo utena bangonda kumoko comme Babi na filé Patrick Bekam pe na moni azoya yo pe na ngambu na yo iboto piano omilo belani courage ça ba yoka bien ba yoka ki bien biso titre répétant là beaucoup de répétition bobandi pena répéter la répéter katani so katani pour bandi lo ba omona entre biso to bandi en deuxième rep mon bando beta na sama ko mo touché deuxième rep beaucoup on so akoma ndo seno amata ko so ta 2 heures du temps kotana sko neti
mili mwana elata biso nyonso namona ngo ata materasse ko kute bon répétition ya simbe oloba biso to ngamona ngo neti via zo loba bondeni vie grand frère zo loba bondeni ezaki une partie ya formation ça dit ba tu comprendre tes formations zani ça dit formation za la kaka effet ya ko renforcer capacité moko boye pa moto c'est ça qu'on appelle la formation ça dit ndoza boye ndoza chroniqueuse so na ina ndio so monite micro yo ndoza chroniqueuse boye ba simbango boye te fo simbango boye fo simbango na pas sur formation na renforcer le mot za pana donc et cause la peut-être que je sois bête guitare basse tant on va c'était en orchestre nga ba beta bon te faut beta alors la formation par rapport à on ngana ba tout soit boula formation za lo là aujourd'hui tout le monde anda ba bilo ko to bana c'est ça la boye OK biso to jouer vraiment formation c'est une formation qui morale yango au monde asili au moins pendant que mutu alongwe Villanova akekota na orchestre mutu ata ba baza kuna je ne pense pas ba kokate donc c'est un faut créer ba to okokate biso bena to oyebika okokate mais bato baboko mokindi na repa bina file trop oluko diembela na éviter na ben oluka yo moko pour la poser question na diembela ndeni na moto te na succès soki muninga za succès so ngala na diembela ma succès ne mabeza yo lina ke diembela pa mutaza ngote déjà pour l'information nous depuis na longwa na on a kina répétition bina filete donc la formation te depuis na longwa na kenda te na kina répétition bina filé une fois na zalaka na Villanova jeudi na ki répétition to répéter to beta ko tunze munanga pièce ra to beta na zembo Jonathan ba vidéo ezali au mona pena ke to lo bara bana papa bakutani atanga na longwa na zali to na lo babongo après répétition na ndela ko longwa ko vendredi depuis na longwa to zwa autant sur la te ngane to kutana na podium on est à sebino obi ki to yo kana te tata obi to yo kana te OK lo bino obi to yo kana te bozela kasi to ke na podium to yemba fort si la vidéo etambola ti lelo na mona kutu na mona mikolo pela ba store bato ata na parler pe ba tour ezala so pona ko bengana to bengana so eta pesami pona ko komana to komana Materazzi Giscla viena ya Thierry Mugler to sola ka na viena nga bébé Bouchou akenda hein Bouchou ayo connecté asa na studio alors ça la droiture OK biso na photo zonga la droiture depuis le mois qui a bimisa pe kanze moko na ndaki mikola bimisi mbonda featuring na Celo Scramo konte OK bébé Bouchou azali Gisclar Zanotti c'est da capo bon on soit long avant tout cela vraiment donc bato on surtout batali biso parce que la peine y aller bato mbouzi tout cela et puis là qui nzemo bola bimisi bisou mais non na yeki extra nzemo wana na chi jo asila te azalaka aye minzemo bola bisou wana nzemo faut da bisou na bi jo ne te asila te na bola avi asila te no avi asila te na yoki nzembo wana c'est pas sorcier to c'est la bima bonne chance na l'album to bima c'est pas sorcier Ibator positionnement bina filaire et puis décollage à Charlie Materazzi Gisclar Rob ça sous single encore Bouchou Rob album droiture c'est d'accord pour Rob ça esprit positif Beckham Penaka ça album na e Rob ça nzembo encore Lady Met acoustique des matchs c'est le moment c'est le moment après acoustique des matchs ça Israël merci beaucoup. Quand on parle de villageois là je vois également Naomi Abiba autrement appelée Oudjana de la presse congolaise merci entouré na bano bauta na Villanova bon nga mona kala sera kala bene ba ne ba 3 ans 4 ans 5 ans. Merci beaucoup acoustique Dizamas comme na suka émission na biso pour na bato batali biso to bi ke to selo na retour loko kota ba frontière na retour na olala ta na matadi kibala to ça biso na to na kin to ke pa ide to répéter ka to répéter chaque mardi ndo yebolelo coulisses
Et puis jeudi la répétition. Oh yolo ils sautent. To comment à la place le siège na répétition yango to comment. Parce que obeta na détente. Te to comment mais to comment peut chaque samedi ou dimanche na bon marché. N'est-ce pas ça? Comment ah non un téléphone to comment. Ngande kam na otana na wazena couvre-feu si là. Ce couvre-feu ça rendre chaque dimanche moi va ça là. Donc chaque dimanche ou samedi entre samedi et dimanche na bon marché car na progrès. Voilà na progrès espace na bosan comme espace en auto comme pe wana. On déjà on a coupé déjà tout solo là na biso. Jara na ce moment on va couvre-feu si là so sili tout andra wana chaque dimanche tout changer pe moi ba hein des alaka. Maintenant bapignon so batal biso ba retenu en une sur acoustique 10 à matin Israël musique. Bah s'abonner à la chaîne Nabiso par respect, chaîne YouTube Nabiso acoustique 10 match officiel et puis na page Instagram acoustique Elbladia ba compte dans tout acoustique Elbladia mais chaîne Nabiso chaîne YouTube Nabiso acoustique 10 match officiel et voilà pour la bandeko ba nkolo mo Facebook te page PT pour to kuta moi kamo wana il faut to bandela à 0 donc ba pirater sous continue photo bandela à 0 et c'est pas t'es n'habite que ba pirater quand c'est à 0 le bon animal de passe ba na sepela ndengo yo yamba biso mais non tout na out nzambe na sepela grâce na ngasi non mo za nini électrique wana ni za ni OK wana na pesi mbote na pesi pe patron chaîne mbote mama sanga ba na réalisation pesi bino pe ba mbote na bino non bon bah dédicace qu'à ce plus na numéro je reste kilongo au bras d'or ainsi que kilongo au bras d'or na Rosmi Massamba na boaki bino na boaki par 3 chaînes na boaki Israël musique mobimba voilà c'est que batuno ba renouveler contrat 2021 pour ba dédicace non na boaki déjà batuti na boaki batunyo ça na pesi mbote na la reine Shakira na pesi mbote na la reine Shakira maman présidente à Israël musique na pesi mbote na Diana Mole la canadienne Trésor Bakalos toi-même tu sais Nick Cheta Sugar Baby Sugar bébé formidable na pesi mbote batuto voilà. Merci beaucoup, c'était bien acoustique 10 à match orchestre na Israël musique donc tous qui ne sengo yamba et le pour na beta masolo par rapport il y a ba demande na bino ba chers internautes au besoin il baku ya Hollande biso partout déjà ils aranini ce que monsieur Koti au s'abonner au aimer au commenter donc si vous avez besoin de kolobagnon sur grâce makola si je suis à partir commentaire non mon nango si on peut à partir commentaire ba total en mode belé ça moi bien té numéro bureau zala on a contacté biso to vraiment tant hier au na yo na nenga calme quant à moi je vous aime énormément on se retrouve à la prochaine numéro bisous bye.